Mote mingi na bino so balandi ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Na bino bazuli bakwa kolanda biso kuna na ba pays Europe. Merci pour l'attention. Bo pesi na magazine na bino King Mag, le roi de magazine. Ezali wana pona ko informer bino avant de fungula basango na biso. Esengeli boyeba que André Kimbuta wazali gouverneur la ville province ya Kinshasa a téléméli ba marche pacifique nyonso ezali qui prévu pour le 28 novembre na le 30 novembre oyo na ngambo ya MP bandimi na bango balobi bakoto samibeko kasi na ngambu ya opposition oyo rasop balobi coûte que coûte bango bakosala kaka marche na bango. Le gouverneur André Kimbuta aza na droit ya kopekisa bango te. Tofungola basango na biso mokona lelo esengeli ba ke passerelle oyo esangisa commune na Bumbu na Selembau eza ne tema be bolanda elema oyo na commentaire. Ba passerelle bozali komona yango nde esangisaka ba commune ya Bumbu na ya Selembao na ba coin ebele. Yango nde esungaka population lokola raccourci kokota Bumbu soki outi Selembao to pe le contraire. Mais bino moko botala ndenge etat ya ba passerelle yango ezali na mawa. Misusu esalema na mabende mais toboka misusu esalema na ba bambu ya pamba. Kokati sezalaka na risque ya kosakana te posoko meki o se retrouver na mai. Bongo soki mbule beti wana kutu komeka te nzela ezalaka nango lisusu te. Tozoyeba te baburgmestre oyo mibale bamonaka te soki pe bazelaka chef de l'état ye moko kosunga population kotoyo. Bon ngana osenga lelo mobwe na kondition mboka popena ya bezate. Soki mbule beti tutala pomo beti olekela. Si so cette année ba pona biso bena o ematande. Ba te so pomo kitoko pona na facilité oleka. Si ba pose beti to moto lekeza so bo mbule beti zero lekeza biso te. Vraiment tozali ko conscientiser ba bourgmestre ya commune ya Selembao na ya Bumbu. Boluka moyen botongela population na bino. Ata ba passerelle o ezali digne na capitale ya République démocratique du Congo. Biloko boy. Bientôt Bossi sango. Erosion ya quartier Lubudi, elie banda kwebele bakondi bazo kipete, Jires Lubudi na Jimmy Makola bapesi bino ba détail. Érosion oyo bozali komona ezali ya sikate, ezali érosion depuis deuxième république, awa tozali na quartier Lubudi na commune ya Ngaliema. Ebuka bandaku ebele ba famille ebele batikala sans place fixe likolo ya érosion oyo alors que na deuxième république selon information tozui sur place bayebisaka bango epai ba konzi balungwa esika oyo mais population aboya enkipa atikala kaka na esika oyo yango conséquence érosion oyo ekomi ko déranger bango makasi bango basepelaka bavanda kaka na esika oyo kasi lelo oyo bakomi kolela boyoka bango ndenge basengi epai ba konzi bakunzi sikasiko bazungiza nzira izala ndenge ezalaki quartier ibonga pa bino mizana place wana bino mizana pouvoir nuka libonga Papa ministre ya ITP population ya commune ya Ngaliema na quartier Lubudi batuni otika bango na triste sort na bango moko to obosana bango bazali ko souffrir makasi yango basengi okota pe otela bango problème oyo po bavanda pe na kina et surtout que tozali na saison de pluie mbula ezali ko kita mikolo yo bazali kolala lisu moko libanda lisu moko na kati ya ndaku ezali ko sala pasi makasi pesa passage Ba défense eza koleka kitoko kuna na IPG ya ezali na commune ya Kalamu. Diema Simundele Fabrice Mawete basigné les maoyo na commentaire ya Médard Elonge. Dans cette jury d'éternel Dieu ezali mbala liboso ba congolais surtout ba kinois ba vivre défense ya ba étudiants ya gastronomie ya institut professionnel de gastronomie d'Afrique. Boba que défense oyo ebandaki mokolo ya samedi oeleki epai wapi na kati ya foyer social na Matonge na commune ya Kalamu 5 étudiants mobimba ba defendaki kitoko sur théorie pe pratique kasi na cadre pratique balambaki makusa ya ndenge na ndenge ba plat ya mystique sur cuisine européenne
cuisine chinoise, cuisine indienne, congolaise kutu komekate po ezalaki somo. Nyonso elekaki kitoko liboso ya ba autorité académique pe liboso ya invité d'honneur na bango Mama Chabani. Les événements, il y a défense, c'est l'ouverture, il y a défense, que j'ai et on a samedi défense, bandi les autres samedi, plutôt que normalement notre formation ça prend une année et demie, c'est-à-dire 15 mois, 12 mois de formation et puis 3 mois de stage dans des différentes entreprises hôtelières, c'est-à-dire des restaurants, des hôtels, voire même des hôpitaux, parce que là vous venez de voir même comment est-ce qu'une étudiante elle a défendu sur les herbes aromatiques. Qu'est-ce que les herbes aromatiques nous donnent sur le plan diététique ou thérapeutique. Pour être un gastronome ou un professionnel, ça demande une certaine longue apprentissage, donc il faudra apprendre. C'est pour cela les Congolais ou les Quinois viennent à l'IPGA apprendre la cuisine et le but c'est pour aussi enlever tout ce qui est comment dirais-je, le taux de chômage qui règne dans notre pays. Bana Kinshasa, bana basi, ba jeune garçon bino batu bosangi eloko kosala, en tout cas Institut professionnel de gastronomie d'Afrique. Et fongoleli bino ba porte, boya ko s'inscrire belé, bozwa formation pour lobby, o comme autonome, yomoko o vivre na liberté. Ah. L'État congolais, boto nanu État école Ngwizani kuna na commune ya Ngaliema na quartier Lubudi eza mabe makasi. Fabrice Maweta zalaki wana na commentaire ya Médard Elongi. Epe Ngwizani oyo ezali seule école ya munene pe conventionné na quartier Lubudi a na commune ya Ngaliema banda bane ebele. École oyo ebimisa ba autorité ebele o bazali pe kokumbe la République démocratique du Congo lelo. Mais botu na nini État école Ngwizani oyo ezali mabe bokondima te que ezali école ya l'État. Salité epai construction kutu bino moko botala clôture bukana na basal pavement zimwaka baba misusu ebeba beba bureau kutu ya école oyo sala batu ya minene ya ndenge na ndenge bino moko botala neti kaka ndaku ya nganga bakiti ya mabaya mesa ya mabaya ba installation hygiénique ya école mabe coup direct salité ya lisekité ndenge tozotangisa bana toza na baenseignant qualifié mais bacondition toza nango awa eza favorable te yo moko mona école ndenge ezali au moins d'abord bureau ndenge tozotravailler vraiment ata babureau ya mbuka ezalaka boye te tozotravailler bacondition moko ya bien te tosenga de façon te baya konabilité école oyo bakundi bazolanda biso lokola bazolanda biso te oyo ezali soni pour l'État congolais que na kati ya capitale ya République démocratique du Congo boye école ya l'État ezali abandonné yango tosengi na ministre ya EPSP monsieur Gaston Musemena boluka projet moko ya bien po bo réhabiliter ba école ya boye po esala bien po boye kaka bosi sango Lingi ko voyager mwana Congo contacter ONG SRI azali ko faciliter bino na ba visa pe ko zo prise en charge na bino balobi le tout puissant Simon Ikamba azali wana tolanda elema oyo na commentaire Médard Elongi. Simon Ikamba le tout puissant SRI Bandalelo bane ya Congo bomitungisa lisusu te pona oyo etali ba voyage na bino di ata olingo voyager pona ba étude soins de santé visite familiale tourisme to makambo misusu na bamboka lokola Chine, États-Unis d'Amérique, Dubaï, Canada, Schengen mobimba
En tout cas, vous contactez Nabino Kaka, Angé SRI Asbel, unique agence de voyage qui assure paye à sécurité pour na voyage Nabino na Congo Mobimba. Pour la chaîne yo ndenge bazui ba visa na bango grâce ya Angé Service Réussite International ya président Ikamba Simon. Yemokope accompagné bango nzela tina aéroport ya Njeli bazui pe pona bango kasi na chaque destination boyeba que famille d'accueil ezali kozela bango kitoko mwana ya Congo yebela ba chose de voyage ezali ebele mais ya sûr paye sécurité na Congo Mobimba ezali kaka Angé Service Réussite International. Adresse Bokozo Biso na avenue Pascal Taboulay, ex-Tombalbaï numéro 83, na quartier Golf na commune ya Gombe. Na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya INRB. Yami Balé, avenue Colonel Ebeya numéro 24 na commune ya Gombe. Référence quartier général Yarmé du Salut. Pona bana ya Tchangu, bozwa SRI na boulevard Lumumba numéro 25, quartier Saint-Fil na commune ya Masina. Référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse. Et bongo pona bino bana ya Kalamu Kasavu Bungiringo Tope Bandalungwa Tobosani Binote na avenue Poso. Référence imprimerie de la cité Oza Mobimba. Nasiete ya makala ngunza ba présentaki ba bande ba civique moko ba kotelaki mama moko mikoleleki bolandele maire Rais Moussa. Commentaire ya Médard Elonge. Une semaine yango déjà depuis ba civique misato yo ba kotelaka mama oyo na ndako na ye na butu ba yiba ye mbongo ba yiba ye écran radio na biloko misusu ebele ya ndaku. Alors que bazalaka quartier moko pe muto yo bayibaki azali sœur na bango ya quartier mais après événement on a bakima bakanisi ke bakoma na lola lokola la police ya commissariat ya makala ngunza musala kitoko bazalaki kolukisa bango malembe mokolo ya lobi dimanche nde batiaki bango maboko na ba machete bango moko ben civique ngo bilonge mesana na prison ba tatouage ba cicatrice mais bon comme muto yo bakotelaki ndenge a expliquer ndenge zalaka na za problème na bango to sola kitoko ba ye kutu na pe bango fufu na nga pele kolola katikati na sana biloko na moi ba ye ba ju fufu ba ju sana biloko na pesi bango ya madesu na butu ba ye kokotela na pesa bango makasi yo yi banga moko bakotela ser na na butu ba yi ba ser na na biloko na tongo na ngona kutana miyibi oyo laksa oyo ala sanga lichette na CTRJ na libulu na oya ba misatu ye misela lichette na kima na tiki ayiba biloko senga na yeyo kokambwa yango tozali kobelela na population mabe ba mesanaka na yango te na ba quartier le bino bovandi esengeli bo denosaka bakuluna miyibi ba civique nyonso o banyokola ka population bo denosaka bango na la police pour la police asukisa bango pe justice etinda bango bisika bikauka wana nde ekosala bien. Et comme ici population makasi komona maître Franck Ratakate isekia alambi lisusu fufu na maya malili na mbabolezanga makala tozo wa détail. Babengaka ye maître Franck isekia eratakate po nyonso asalaka esimbaka kaka. Sima kobimisa mbongo mikoleleki na nzoto ebembe ekamwisaki population ebele, maître Franck Kisekia Ratakate asepelaki lisusu kosala spectacle mususu pona kondimisa bato baboyaki kondima ke mbongo wana ezalaki penza ya solo. Kasi mbalo yo tozalaki awa na Kanluka na commune ya Ngaliema, botala ndenge nini population ya Kwango bayaki ebele. Turo yo maître Franck Kisekia azalaki ye moko te, azalaki accompagné na baninga na ye moko parmi bango maître Bic Rouge o paye banakala baye bazu esika kofanda silence mutazo bouger te mutazo lobeloko te moko na bango bandi komi kata kaka ndenge boza komona batu bazo ganga. Après maître Franck Kisekia moto na kimia abendi mbabola botala
eza na makala te na moto pe te. Azwi nzungu atie likolo, azwi eau pure mais ya malili atie na nzungu. Maître Franck abimisa chasse ya fufu apandi yango atie na kati ya nzungu, abandi ko balola moto eza te mai ya malili, mais bino moko botana ndenge nini fufu eza ko kangama na nzungu. Jeune fille okutu azopota na pona ko balola fufu oyo ekamwisi population. Pembeni awa soki otelemi moto ezali kobima kaka bato baza sur place nde bayebi, mais population na ye moko Maître Franck balobaki boye te pona mwana oyo Isekia aza grand prêtre oyo toloba ya solo asungi bato ebele me mokili kaka tembe soki na tembe oyo omoniti bapesa biso confiance babanga biso te toza bato lokola bango tokosunga bango na maladi baza na yango ebele mpe totretaka bamaladi ebele bapese bamaladi ebele na kotanga te tosala publicité me tosala bamaladi ebele totretaka bapromotion makambo tu tosalaka kongola muta tembe première fois mbongo ebimi bamoni so faut démontrer bango susu eloko mususu ba comprendre que makambo minene eza na kati ya soki boye deuxième tour bomona sous numéro mususu o ya ko prouver congolais pour o convaincre ebele baleka na écran ba na niveau na biso te mais lelo biso moto tche mutu na makambo yango balanda biso o bakozela na ngezaka ke mutu aza na ba problème abenganga na numéro wana nde akozwa solution ponde to abo mutu nyonso aka na ba problème mais azwaka tante akokutana musu na mutu wa akoki komema ye na direction ba numéro ya wana besoin nga contacter nga ou a contacter bino botutisi na ngai pona bino bato oyo babandaki koboya pe kondima te oyo ezali ko servir bino exemple ke Maître Franck Isekia azana banguya na ye, donc soki olingi kokuta na ye kaka ndenga lobi obenge na numéro to pe ozana ba problème oyo ezanga solution yo contacter kaka Maître Franck Isekia mbala moko solution na yo mobimba. Et ça lit bien. 6 arbitres africains bazali retenus pour la mondial Russie 2018 oyo kasi na kati na bango ata congolais moko azali te bolanda constat oyo ezali ya Jimmy Makola. Fédération internationale de football association FIFA a publié une liste de 36 arbitres retenus pour la Coupe du Monde Russie 2018 avec impact na idéologie. Oyo esengeli basala stage de préparation du 25 au 29 novembre 2017 na Abu Dhabi na ba Émirats Arabes. Na liste oyo esengeli koyeba ke 6 arbitres africains nde bazali reteni ba kombo na bango pe bamboka na bango yangoyu. Mehdi Abid Sharef Algérie, Malang Diedou Sénégal, Bakari Gassama Gambie, Ked Grisha Égypte, Janis Sikazwe Zambie, pe Bamlak Tesana ya mboka Ethiopie. Kasi sengeli koyeba ke ata arbitre moko te ya République démocratique du Congo mboka na biso azali reteni na si arbitre oyo bakokende kosala stage na mboka Abu Dhabi po na Coupe du Monde Russie 2018 toyebi te. Niveau ezali très bas to niveau ya corruption ezali makasi na arbitrage na biso. Topenini tozali koyeba te fédération congolaise koto ya arbitre soki sérieux ezali te po chaque année ba retenaka ba africain mais ata arbitre congolais moko asalaka te. Kasi liste yango pe répartition nango mondial ezali boyi 10 arbitres européens, 6 arbitres Amérique du Sud, 6 arbitres Amérique du Nord, 2 ya Océanie, 6 ya Asie, pe 6 africains. Oyo augmentation esalami po na 2014 na mboka Brésil tozalaki na 5 représentations kasi cette fois-ci et matimo moko. Donc football africain pe arbitrage nango ezali ko matamba pays mususu kasi na mboka na biso ezana no mobulu mbutu ezali rubrique ya sika oyo magazine King Maga elbino kasi pona mukona lelo bozona no surprise oyo ndo Banyanga Zongo Mabeka Vambani Kiselele Kindinga Lungweni Trisana Souvenir Masengi Ravalisseur Ngeba Mabwana Luyeye Kanzu Ngufu Tatamena Kimfese Manifeste
Ngungu, Kinzonzi, Kividi, Kwalani, Luila, Sonabata, Luzumu, Matadi, Ngoma, Ilwa, Inana, Kisantu, Luvemba, Kikwanga, Kingusi, Kaila, Kinzongo, Kiliongo, Kinzawe, Kitumba, Vitamini, Kimbala, Kinganga, Kitwengi, Masangambila, Betoko, Site Mama Mobutu, Kimwenza, Kasai, Kaemba, Matadibala. Bila moko bamoni bona Congo Kinshasa pe à Brazzaville na Europe bovandaka na ba commune kasi boyebaka te nombre ya baveni na bino kasi mwana mobali oyo na kombo ya Jérémy atangeli bino baveni nyonso ezali na commune na ye esali bien ete ya bino bokangaka pe po moko bakotuna yo pe ozwa tobetela pe maboko to sepela bo comprendre que to commune na suka édition na biso ya mokona lelo soki bo sepela ki na yango bopesa merci mingi na oya bino le professeur des élèves Medar Elonge wa signé ki yango pona bino na sima ya caméra tozaki na Raïs Moussa bongo kuna na montage Vini Fex Diamasi Mumele Anio Mabengo Jérôme bazalaki wana pona kosala bino musala kitoko awa pe bopesa merci na cordon Cicéron wazali ko coordonner makambo awa na simplicité nyonso toloba nini kotoyo bokonzi kotoyo victoire biso na kati todondwa balobi botikela biso nzela toleka kimunagoyo bi